Atata mama bandeko mbote na bino pe boye malamu na émission na biso makosa ya mama Kimi. Lelo tokolakisa bino bilubu moko eliamaka partout pa na biso na Congo ezali mbinzo. Na kosalakisa bino ndenge nini tokoki kolamba yango na mbisi ya kokauka na mwamba. Bato ebele balingaka recette oyo yango tosali bino to proposer bino bosala yango pa na bino mpona kolia kitoko. Tokoleka na cuisine mpona lakisa bino biloko nyonso esengeli mpona kosala elubu oyo. Donc tokobanda elubu na biso ya mbinzo na mbisi ya kokauka na mwamba. Pona kobanda mbinzo na biso normalement bokovandisa ngo na mai toute la journée. Toyebi biloko na biso ba congolais ezaka molai ya kosala mais po ezala kitoko po ezala pete na munoko bokovandisa mbinzo oyo toute la journée na mai et ensuite seulement avant bolambango botokisi yango mukie bokomeka comme tosalaki pendant toute ba émission na biso toujours komeka na munoko pona koyeba elembi te est-ce que koti mungwa te est-ce que koti matungulu te. Donc biso mbinzo na biso to 25 yango déjà na mai to tokisi yango na mwa kibu mukie na kati siko lokwa ese toki to kosala sauce na biso ya tomate na ya mwamba pona ko continuer kolamba mbinzo na biso. Pona sauce wana toza donc na besoin ya tomate mbuma, matungulu, mwamba na biso, mbisi ya kokauka. Pona mbisi ya kokauka tozwi mbisi ya mboto. Ezalaka mbisi moko pete, ezana misuni ebele, mikuwa mikie, pe bokoki ko préparer ngo juste avant bolamba parce que ba mbisi mususu comme ezaka makasi, il faut ko vandisa ngo susu na mai toute la journée. Donc là, mbisi na biso, bovandisi yango na mai ya moto quoi 30 minutes, 45 minutes. Bobimisi yango, bolongoli ba mikuwa nyonso, boko sokola yango très bien parce que ba mbisi comme mbinzo eza biloko moko ezaka ya kokauka donc ekotaka ba salité belé, ba poussière ebele, ba nzete ya mikie belé. Donc boko zwa vraiment temps ya kosokola na mbinzo, na mbisi ata boko changer mai 10 fois mais bo changer po biloko ezala propre ezala elenga kolia sinon boko tafuna mabanga biloko nyonso esili. Donc tobakisi ai na biso si totutaki tobakisi muscade, tobakisi vinaigre balsamique de Modem, pe tobakisi basilic mukie kotokotia na sauce tomate na biso. Donc pour la sauce tomate na biso, tokobanda donc na kotia mafuta na ikalungu. Alors mafuta to mesurer toujours par rapport à la quantité ya biloko na biso hein. Donc mafuta ebelete. Totia yango na moto tobakisi matungulu totie pe tomate na biso mbala moko donc totie tomate hein, na mwa supu nango tobakisi mai po elembisa mai mukie ebelete comme ça tomate na biso ebela mukie soki bosali boye botiki yango ebela pendant 5 minutes. Tomate na biso ebeli ekomi hein bomoni supu ekangami matungulu na biso elembi na ngonga oyo tokobakisa ai na biso oyo sitonikaki tobakisi pe basilic mukie bokeba na basilic parce que soko bakisi yango ebele solo nango ezaka makasi donc tobakisi basilic mukie totie muscade na biso totie vinaigre balsamique de Modem bokeba toujours mukie parce que eza ba ingrédients moko ezaka na solo makasi tobaloli et puis na ngonga oyo tokobakisa mbisi na biso po elemba déjà na kati ya sauce hein. Donc tobakisi mbisi na biso ya mboto oyo si tosukolaki tolongolaki mikuwa tobakisi yango na kati ya sauce.
tobakisi pe cube na biso na kati. Pe tobakisi mai. Tobakisi mai mukie pe totiki yango etoka po mbisi ezwa solo ya biloko, ezwa solo ya ba biloko ya mikie mikie totie na kati. Tomate pe bela malamu na mbisi, sima na yango tokobakisa mwamba pe tokosangisa na mbinzo na biso. Donc là tokotika yango etoka toujours kotala nzungu eza na moto po ezika te kanga makasi te parce que tokoloba 10 minutes. Mais bato baza na réchaud ya gaz, na mutu azolamba na makala, na mutu azolamba na réchaud ya courant, estimation ya temps eza ndenge moko te. Donc toujours to surveillaka mpona kotala so biloko ebeli. Là tokotika sauce na biso ebela mukie sima totala ndenge tokosala na sima. Sikoyo mbisi na biso bokomona ngo kaka même na solo bokoyokaki mbisi elembi makasi, matungulu na biso ebeli, tomate ebeli. Donc là comme sauce na biso nesi ebeli tokobakisa mwamba parce que mwamba il faut pas ebela mingi na kati ya sauce na biso parce que ezikaka facilement. Donc là ce que le sauce na biso nyonso ebeli tokozwa mwamba tokobakisa. Mwamba tokotia ya munene mbala moko te, tokotia ya mikie mikie ke topanzi na kati ya sauce. Donc bokeba mbinzo eza fumbwa te. Bachaka mwamba na mbinzo neti bachaka na fumbwa te. Donc tokotiaka juste mukie po komisa sauce mwa kilo toyoka goût mwamba mais tokotondisa te neti na fumbwa. Donc tobakisi tozongeli susu mai po cette fois mai na biso yango nde mutu ekozala sauce. Tobaloli kobalola mwamba epanzana te na nzungu. Tokobalola seulement mai ekoma esika nyonso. Sima totie yango na kati ya mbinzo na biso. Tango totie na mbinzo na biso tokobalola te po sinon mwamba ekoki kozana se donc ekozika. Donc tokotika mwamba etikala likolo. Soki bomoni ke supu eza malonga te bobakisi mai ndambu. Sima tokitisi moto. Tokitisa moto vraiment na moto ya se po moto wana kaka ya pete yango ni mutu ekobelisa mwamba na biso. So botie moto makasi sauce ekotoka noki ekokauka mwamba ekobela te biloko ezika noki. Donc là tokokitisa moto na biso tokangi mufinuku puis tozeli ko surveiller de temps en temps que biloko na biso ebela. Sikoyo mbinzo na biso ebeli bomoni ke na se eziki te po to surveillaki mwamba na moto. Sikoyo tokoki kolia. Recette na biso ya mbinzo tosuki lelo pona recette wana. Donc tolakisi bino ndenge ya kolamba yango. Bomeka yango pa na bino botindela biso ba remarque, ba question, ba commentaire. Botindela biso ngo sur na site na biso www.toutenlingala.com, to na site na biso mosusu www.doama-traiteur.com. Tosengi bino merci mingi pe tokutani mbala sima.